Kabila a livré Jean-Pierre Bemba pendant 10 ans. Na papa Jeannot Bemba, choc ya mwana. Papa Tikabiso le 1er juillet 2009. Même famille Bemba Bayebike, papa Koufa pour la arrestation ya grand frère Nabiso à Liboso. Pour à chaque moyen nyonso ba libérer mwana ye. Aza innocent. Choc wana village et emporta papa Jeannot. Kabila. Kabila. Jean-Pierre Bemba est rentré à comprendre que le Congo d'abord, Natia Maboko Nande Konanga, lui c'est un ami, mais Tshisekedi c'est un frère. Le choix est clair. Ma vérité, Bandi Kobima, sans plus de coups d'État manqués. Kabila. Le président Tshisekedi est Koloba Live, c'est lui. Congolais Moka Eba Kangote. Journaliste Moka Eba Kangote. Communicateur Moka Loba Kangote. D'ailleurs, l'AFC c'est lui. Il prépare l'insurrection. Tolamouki Bisotou. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba Gombo a ordonné fermeture. Il y a 30 ports illégaux. Il y a Joseph Kabila. Je donne raison à mon jeune frère Pero Louara. Ce monsieur plus riche que la République démocratique du Congo. Quelle merci. Si tout le Congolais le quoi anga, na yebi ata 5 ports à Kabila te. Et ce na yebi te, babilo konini o ekota. Oyo pe ba Congolais to yebite. Oyo lelo eza na kata mboko oyo, oyo to yebite. Bandeko, 30 ports, to longola na mbongo to tia côté. Trafic nini ba port wane sala. Na komi na Corbeil na Paris, to fandi na papa, papa alobi na nga lobi mwana, na lala apongi te so na bondeli po na bino. Po na yo. D'ailleurs, qui a la yo wana zola sa photo, ndenge na fukami na ndaku wana na Paris, passer continue zo prier lengai. Abi na lala ate. Abi tipu wana. Azana babi loko musu oya bomba. Oyo Hitler a utilisé dans la deuxième guerre mondiale. Hitler a alaka nango ya nango. Tout n'a pas seul Koutino. Au salande ni pourquoi ya osa la crise. Abi na ekoye après quelques jours dans l'hôpital. Via zoko ya na triple semelle à Weston na makolo. Complet costume à malonga na nzoto. Gourmet Rolex na loboko. Toute la famille à Lamba. Toute la famille à Lamba. Colonel Akoufa comment? Kabila. Na ou total à procès. Ya Chebe yana Frank Ngike. Les policiers à Télémi. À lobby bien lobby. Mort ya Chebeya na Fidel Bazana pardon et ça bel et bien ancien chef d'État le col ancien chef d'État ba osale belé na lobby bien c'est monsieur Joseph Kabila mutaloba yango membre IDPS mutaloba yango Kasayente mutaloba yango Jalelote mutaloba yango apolitique un policier bande kobolanda procès to mona Joseph Kabila. Kabila sali par tous les moyens. Baboma, ya Nabiso Jean-Pierre Bemba Gombo, ya Maman Liliane. 10 ans d'incarcération au fêlé. La vengeance, c'est un repas que se mange froid. Ya ngona ngana ko sa batu mabete. Oyebite wa zo bombela yo. Dix ans après, Jean-Pierre Bemba Bimi à Zongi. Balongoli ma Jean-Pierre Bemba
na défense. En tout cas, tu sais que vraiment, akeko chaka camarade na ye ya gimwa vita, po balia kabambongo bango mibale. En tout cas, tu sais que il fallait tika Jean-Pierre Bemba na défense, a Longoli na défense, akeko bois kaye na transport, a comme avec pem yaba moto namba 207. Ya nanga de la patrie alobaka connaît pas à demander. Les kambusoko yebi angote. Et amabe. A connaît pas à demander. Boloba kaote mambo ngana oloba. Jean-Pierre Bemba Tshisekedi ya sakai na ye, akeko tche VPM yaba catch, naba moto, naba 207. Le lobo yoki. Fermeture ordonnée par Jean-Pierre Bemba Gombo. 30 ports illégaux, il y a Joseph Kabila. Ça, ce n'est que le début. Kabila, toko sila nakana yo awa. Batuba finga ingate. Tauna loba iso za mobali yaka. Kita na nchili. Je répète encore. Yaka. Yebisa biso toyoka information que l'ancien président de la République, vous écoutez RFI, il est 16h à Paris, 16h30 à Kinshasa, non, 17h30 à Kinshasa, l'ancien président de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila, rentre au pays, Natchakaka, Natcha, demain. Demain, mercredi 14 mai 2025, aux alentours de 18h30, Bisso, 7h, tous en aéroport. 7h! Tokende bouloté et l'autre côté, Bissognon sur l'aéroport. Bozako s'est rappelé, na campagne à présent Félix, Namboujimaï, Batouba Kota Tina pleine. Bakangama papouille avion, c'est du jamais vu au monde. En plein campagne à Moutaolinga comme président. Batouba Kota, Bakangama papou batelemisa avion, Mukishi Akita. Après Bozongi Mupanzi Bolobi, Nani a votaye. Est-ce que va votaye? Kabila Moutanomaye. Kasibo la Kisanga, territoire Moko, Martin Fayou la Koma, à Salaka plein Oyo, tu sais que du Félix Antoine, à Salaka et Panaye. Naibo tumbola ngaite. Nga na belema oyo anangote. Et puis on na loba na ochao d'accord. Donc nga pozwa nga ofinga nga nengo ofinga na commentaire. Kakipa kokolo. Kabila Kitawa. Toutes informations qu'on quitte en Njili na 16h30. 8h toza. Na répété encore. Yo Raïs Kabange bisoba Congolais. Yo Raïs Kabange bisoba Congolais. Yo China Rambo bisoba Congolais. Yo Boïka bisoba Congolais. Mukolo wana ekozala histoire Kabila contre le Congo. Ah, oya bata bazopia. Oya mabanga bazobeta. Oya minu na litoi. Oya manzaka na mukongo. Ah, oya ofongola mbati tozo kitisa. Bazo kitisa deja. Oya olongola liche. Mandefu tozo pikula na maboko. Oza mutalibo sote. Le 25 décembre 1988. Baroumain basalaka yango Nicolas Ceausescu. Erwano yebite ko sa politique. Baroumain basalaka yango Nicolas Ceausescu. Na Bucarest kuna. Yaka. La vengeance s'arrête pas. Ça ce n'est que le début. Peuple congolais to soutenir ba autorité mboka na biso. To longwa na ba distraction ba olinga ba kotse la biso. De soutenir ma autorité, Yamboka Nabiso. Tshisekedi Félix est dans les bons pour ce pays, le Congo. Que personne ne vous trompe. Tshisekedi est dans les bons.
faut l'État a salé la biso liste ya ba voir oh Kabila ana on mboko yoka déjà 30 ports Kabila ana combien d'hectares à terre s'il faut dans le même kilomètre carré combien Kabila ana combien des entreprises na Congo pe na ailleurs Kabila ana combien de collections véhicules de luxe au na Congo au moment que batunusu ba otambola makolo banda botama comme le quoi pasteur Gili nana somba tamutuka ya kotindikate makambo ebele ya moto wana Jean-Marc Kabund baposaka mese wana Jean-Marc Kabund pouvoir ya Kanambe bayebisaka eke asala bamanigance na ye nyonso po ke ye nde a récupéré parti abande kopesa pe déjà mwa ndambo ya misolo ntango tozwi pouvoir na 2019 un an après na 2020 na bureau na ngai ntango nazalaki envoyé spécial ya président de la République donc badossier eza koya y compris ya ye na yamba bandeko mo bayeli ngai mikanda nyonso na mesa na ngai yo wo naza na yango batangelanga kombo ya ye monsieur Jean-Marc Kabund abotola bango mine ya Kateketa ayebi makambo nini nazoloba sikoyo yango na ye koconfirme yango parce que ngai nde moto napesa première alerte wana na mokonzi ya mboka mpo naza na dossier wana ya mine ya Kateketa ezali ye nde moto atia désordre wana nyonso Jean-Marc Kabund yango atomboka ndenge moka na voyou ya nanga baza eloko moko boyoki bino moko donneur de leçons lelo une famille bake ko réclamer mine na bango et pas moko ba conseiller chef de l'État oyo monsieur Jean-Marc Kabund botolaka bango yango lelo donneur de leçons lelo entourage à président de la République lelo Tshisekedi a géré mboka lokwa a géré IDPS yo géré ka IDPS o géré ngo comment boyoki donneur de leçons bato ba olinga lobi ba diriger Congo bato lobi ba olinga de bazwa Congo na maboko boyoki peuple congolais merci